touti kolanda de sortes ya défilé ndenge tolobaki défilé ezali mabina te biso nyonso oyo toyela bizaleli ya mabe na kati ya lingomba toyeba yango ete ekozwa lisusu nzela te tata Simoki Mbangu apesi biso mayele ya kososola makambo ya mabe na ya malamu e tokotika te kolobela oyo nyonso tozali komona ya mabe na kati na lingomba po ete changement total esalema na kati na lingomba ndenge tata Simoki Mbangu kiangani azali koloba yango il faut du changement, il faut changement esalema. Nous sommes déterminés, changement il faut esalema. Mokili yebi biso bakimbangiste ete tozali référence. Mokili yebi biso bakimbangiste ete tozali na Nzambe. Mokili yebi biso bakimbangiste ete biso nde tokotambwisa mokili. Bizaleli ya mabina na kati na lingomba euti wapi? Bizaleli ya mabina touti na yango na libanda toye nango na kati ya losida na kati ya etonga ya tata Simoki Mbangu euti wapi? Yango tolobi cette fois-ci changement il faut ezala. Défilé ezali mabina te mwana ata moko te na mokili akosepela ete tata na ye ate ya ye pendant 100 ans et puis maye tata na ye ate ye azali kolinga kosalela yango te bapapa batei biso ebele na ntina ya défilé ezali mabina te biso bakimbangiste tobinaka te ti lelo papa Simoki Mbangu azali koteya biso biso bakimbangiste tobinaka te mabina ezali malamu te mpona biso apesi baexemple ya ndenge na ndenge mais biso tozali kosalela yango te ndenge papa Simoki Mbangu azali koloba yango papa soki alobi to Nzambe soki alobi alobaka kaka mbala moko oyo etikali ya biso baye topanzaka sango biso basali na ye toyeba kozwa maloba oyo ye amemaki tosala suivi na yango de façon que changement ekota na kati na lingomba papa asi alobi
biso bakimbangiste tobinaka te biso tozali kosala mosala na biso ya kobeta sete na likambo ena ete mabina ezali mabe na kati na lingomba na biso batata bamama bolandi bino moko lolenge nini balakisaki biso ete tobanda kodefile epuis tolandi mpe basorte mosusu ya badefile oyo ezali kofingisa nkombo ya lingomba oyo ezali koyokisa nkombo ya tata Simon Kimbangu soni oyo ezali mpe koyokisa lingomba ya tata Simon Kimbangu soni batata bamama oyo azali na matoyi ayoka biso tokobanda kotambola na kamera na biso ezali kopona elongi te tata Simon Kimbangu mpe apesi biso courage na mayele ya koloba verite kamera na biso ezali kopona elongi te tata paster soki ozali kodefile bongisa defile na yo kobina te potango biso tokoya oyo tokozwa nde yango tokolakisa na mokili mama paster bongisa ezaleli na yo defile na yo bongisa yango po ete ntango biso tokoya oyo tokozwa yango tokolakisa na mokili ndenge touti koloba kamera na biso ezali ya marche soki oyebi ete okobina bina na ndako na yo sala makambo na yo nyonso na ndako na yo silisa na ndako na yo soki oye na etonga ya tata Simon Kimbangu na kati ya lingomba tozala te yeba deja ete mayeye ozali kobina mpona kofingisa lingomba ekokomela biso esoki ekomeli biso tokolakisa yango na mokili mpona kolakisa ete bayeba ye na kati ya lingomba mpona kobebisa nkombo ya tata Simon Kimbangu bayeba koti na kati na lingomba mpona kofingisa lingomba na nzela ya mabina na nzela ya bizaleli ya mabe na nzela ya makambo nyonso oyo tozali kokonstate ete ezali malamu te mpona lingomba na biso boyeba yango ete tokozala na soni te mpona kolakisa yango po ete mokili eyeba bino tosi tozwi aval oyo papa Simon Kimbangu apesi biso alobi laiswa ou bien kimona meso. Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokosenga na bino batata ba mama bolanda biso na bokebi nyonso. Bolanda biso na matoi ya bonzambe po botala mai tozali koloba na miso ya bonzambe. Pambate ba émission tokosalelaka bino tobengaka yango mingi les analyses spirituelles. Ndenge tolobaka les analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te pe tosalaka yango na plaisanterie te. Tosalaka yango po ete nzambe asepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango. Kasi soki nzambe asepeli te oyo nzambe abongiselaki biso tokozwa yango te. Yango tokosengaka bino bolandaka biso très attentivement po ete maye tokolobaka awa ezalaka maye nzambe ya koinspiraka biso pe maye nzambe akopesaka biso po ete biso tokotransmettre yango epai na bino. Yango tokosenga na bino baémission des analyses spirituelles tokolandaka yango toujours na kati ya chaîne na biso ndenge tokolobaka Africa 21 TV pe Bekimbangisme en marche na Facebook esika nini tokopartageaka baémission oyo les analyses spirituelles bacritique na bino tozali na yango mposa bacommentaire na bino tozali na yango mposa mpe oriente biso na baide oyo ekopermettre biso tobema changement na kati na communauté na biso kimbongiste changement wana ezala mpe na kati na mitema na bino na kati na mitema na biso na bavi na biso mpe na kati na misala oyo tozali kosala na kati na elanga ya tata Simon Kimbangu batata bamama mayeba papa batikaki biso bateyaki biso mayeba papa bateyaki biso mayeba papa bapesaki biso oyo tobengi yango bibele kolingo lisala etikala kaka lokola slogan te kasi ezala maye ekoki kotransforme babiso na biso ekotransforme vi na biso quotidien mpe kotransforme biso na kati na biso po ete changement ya libela ndenge tata Simon Kimbangu alobaki moyindo akokoma modele modele akokoma moyindo kasi na lokoso te kasi na misala oyo biso tosala yango tolobi ozala tutu connecté branché na
na baémission oyo tokosalelaka bino des analyses spirituelles. Merci.